Merci à ceux qui nous suivent de partout. Vous pouvez cliquer le www.congowebtv.cd, même dans ton téléphone, sur ta tablette, dans ton laptop, que ça soit même un écran. Vraiment, merci beaucoup à Misérare. Et merci encore une fois de plus à Gianmarco Tumbama Sikini qui nous suit en direct de la France, où il est réparti, ça fait quelques temps. Et merci encore une fois de plus à Olivier Moukoko qui est en train de nous suivre maintenant. Je le dis et je l'aurais dit, Reki Kabambi reste parmi les hommes bien intègres et gentils. Merci beaucoup de nous suivre et encore une fois toutes les très bonnes choses à toi. Je vous dis que chaque fois, ce Tovandi, Bi Ekoti, RDC Obeta, Toba Toba CP na bangoka na Bale, à chaque fois on a dans ces armes, on a fimbo, mais finalement je me suis dit, ben, on ne peut pas faire appel à Kolo Fimbo. Pour tout le Fimbo à Ibango, na stade, tout est une création originale. Lui c'est Félix Wazekwa, Moukwa Bongo, l'homme intelligent et sage comme on le dit toujours. Bon dimanche. Bon, merci beaucoup, merci. La CP Koyamba Lelo, déjà, Essengo. Tikana entamé gambala mo esengo zara so ikato chebi mo na fimbo na ebite yo mo le olanda match obina apenze mo na mo bon oui ça le cause tout na ngaso moi c'est alambi malamu yemo pa le bilo na oui donc musala to sali d'abord faut remercier ba sportif en général il y a Léopard comme ba sportif nous surtout ils a carnaval été même la judo la karaté, donc les alliés qui dansent et vainqueur. Même ils sont au film. Voilà. Donc le film il y a qui peut n'engager au théâtre, mais apparemment c'est que film il y a une victoire. On dirait na yebité film to bete dans l'andeni. Pour les bosser avec les films bozoté abatote papa et ate que non ceux qui posant pour un mois scénario aussi mba film betaé babilo mwandeng wana ezaki beaucoup plus pour noter abato mais c'est comme une victoire on comprendre. Oui c'est ça donc la salle danse wana d'abord faut préciser en ngai ndemo la salle danse film. Ah bon? Voilà ngai moko animateur te mutu mo te ngai mo la salle danse danseur moko ayaki kolo yo bon la danse moko mo na debout africain ngamo pe comme na salle mardi déjà tous dans la studio kala mingi te clip nango ko salama ezali pona Afrique mobimba voilà bon to ko négliger film te mais au moment on a debout africain wana ezali c'est-à-dire naza na capacité wana ko sala pe ba danse mais na yebisa animateur na ngai clips au monde nazo sala bo yolo baka film yena mayele na ya baxi siko chicote voilà donc ezali culture pays vinde salelo ko wana au monde na guitare indisnekei au monde ba gimba basse batinyo surtout virus ketchup nondo na batterie donc ça dit ezali création orchestre mais danse wana voilà yali ngwa idée originale ezali Fimbu ezali nazo lutter contre l'impunité. Oui. Pour nazo kaler mususu ote mutu bandaki idéologie ya Fimbu. D'autres baya bandaki avant Jésus-Christ. Ça simage déjà Fimbu. Bon. Donc so yo le bigo bandaki idéologie ya Fimbu vraiment za mukola Jésus. Alors on a imité mingi on a zomona na buku ya Nzambe. Impunité même Bible lobby bâton boy éloigné yango donc Fimbu boy éloigné yango na éducation ya mona te. Même Bible se encouragé que moi na air moko face à moi pour azongaka. Oui. Alors on moni nalbaki non pour lutter contre l'impunité babaka mususu est-ce que vous comprendre les lois na école ndenge comment bana bakoma osomba punition. Oui. Donc or que équipe se to collaborer punition ça va la punition. Les lois punition comment on a pris. Il y a un solo batté, tout ça c'est punition. Ça dit que moi dans la punition, mais ils ont le rôle qui la mogo sont maintenant au colo ba que bosco punition ça combien? Ote et ça par exemple $10 à sommer les punitions. Alors ça na moté. Mbongo ça les punitions. Donc moni siko ilo ko wana na mona ki yango impunité zo régner trop. Moni sans compter ce que nous appelons en économie la concussion. Ba bloc belé c'est-à-dire mon motu azo diriger loko azuna imbongo mais à sa punité, etc. Nous avons façon de faire na mokili mobimba. Oui. Dans l'entreprise, tout ça en esprit wana na rigueur wana na zolo pe na Chabani record. Ce qui yo pe mo salimo boy na boy.
Et le baté car obeto film on est toujours solo, mais sanction. Voilà. Parce que même temps tous obéta film on a stade on a tout bon a que tout baloli l'équipe moi tous obéta voilà. Donc ils allaient l'eau et comme danse vainqueur. Oui. Voilà. Pas nous besoin ça l'examen d'état. So boloni examen d'état donc obéta en film. Félix soit c'est quoi? Sangoma m'a koyaki na orchestre na yo. Oui. Toi moi qui c'était un certain samedi ou dimanche. Bah, Texo Ekoti, tu étais éprouvé, tu as perdu l'un des artistes aux Aolinga Mingi. Malheureusement, Luki Majmo Zao commissaire, le big garçon Moroboy, Najui, et Oumelimo Mingi, le big Aza, vraiment sur la télé, na mon agué le roi Fali, pour Payemara Kitoko, Tendance Kitoko, Bouina Boué, Edi, Dolce, Atiki Bisso. Tout autour, il y a matanga, on a un bébé, Bimiona. Sur la ligne internet, c'est quoi Fimbu alinga bimselo mususu yango wana Edi Dolce mbaso bimelie na répétition famille ya Edi Dolce babi c'est quoi vraiment moyete ndenge nini yango artiste akoya répétition bien kozonga mbamo likolo vimbi bon ça peut-être aux autres informations na ndenge wana mais la réalité c'est que moi na yaki na répétition déjà na mbaso na pour na yebisa ba mission na ngai boye pe nazo profiter ko yebisa bato basalaka ozo na la TV soko ozo bela il faut y avoir toujours un sala pour ba patron ba constater que za maladie ya ko fentete c'est facile hein on na mbetu bo bengi mba moko wili quand ou bien Chabani record moi na ezate docteur Jeff Njadi le tête que j'ai sali moi na musala ezalité vraiment nazo ka bien te qu'est-ce qu'il éprouve mais on ni moi ko sa maladie za la raté quand on est sur place. Non, ça là, docteur nous a dit non, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous avez bien été. D'abord, on a voulu que là, on va soin, et puis on va orienter. Donc, et tu as l'idéologie qui tire pays. Ce que nous avons fait, la tendance de salaire fort, parce que d'abord, tout ça, l'hôpital, moi, comme on a premier 10, je salue le docteur Nicolas Ndokouté. Il est le mokolo hôpital. Donc, les musiciens ont qui tire pays. Dans l'entreprise, nous sommes minés et qui n'a soin, qu'on a premier 10. Donc, si vous voyez, tu constatez qu'il y a un premier 10, pour l'ambulance, premier 10, ezali. Ce qui est donc, ça dit qu'il y a un hélicoptère. Donc, alors, il y a un obéla nandako. Non, on peut ça au soin. Alors, les garçons ont respecté la même logique. Donc, il y a rien dans le Moussala, dans le colonel SVB déjà. Bandagi na répétition. Et bandagi nandako. Il y a une place de bandagi. On a une maladie qui est bandagi, on appelle ma maladie bandi. Autant on appelle Anzela, maladie bandi. Quand on a dit que vraiment on s'intéressait à la maladie, on a constaté que Mbasso Ezali, quand on est dans le Bawal, on a dit ici pour main libre. Jour où on a tout ça qui d'abord je salue en passant Joël Manguete. Vraiment pour notre soutien, merci beaucoup mon frère. Julien Mampouya Zalaki wana. Il a mutuka munene. Donc mutuka sali mutuka moko ko lo bateke ote dazo ko batete. Ya munene moite. Oui. Donc on a vu beaucoup de choses dans le monde. Donc on a eu et si quand il va soigner Mbasso. Et c'est quand il y a un peu de adresse. Non, il y a une place. Famille le binde wana. Non, c'est quoi ça mutumo ko aza juif. Donc biso ba pour le gars ici va beta biso na ici ka to beta ba. Donc on a ça a te pona ko ça to pona ko arranger vérité. Ah va donc on a c'est au bosani adresse. Donc nayebi sika yote mtotinda baona matetete te ba petit bango ba yebi za na garçon moko na tonton absolu Paris ça on a eu panzana na matete wana rataka mbaso te ola donc ça pena neti papi ya mbaso ce qu'on a vu bon ce qu'on ningi za wana bon to ke na wapi ba bité mutu mo za na matete tonton donc so ka simbie mbala moko et pas une sous garde corps na ngamo Claude tutakapeta lobino madame to ke na pas pasteur mon na yebi. Mais le corps a qui occupé la Moussala pour n'engager qui a moyen va déplacer soit qui pas pasteur Israël soit qui naïe et ici quand même même na tonton na zolo ba na ebiete mais na soleil quand même na téléphone pour na ba moto tindi na benga qui d'abord tant Dolce Akufi mais ba yela qui moto na ngamo za ko Akufi pour nani voilà donc na yeba qui place qui ba tout balongola idée wana que artiste d'abord faut nous rappeler le Romoko malheureusement Ndimbo Dolce mon petit azali artiste ya liboso ya kufi na culture pays et tu as le souvenir mamo ya mabe pour na biso oui on a ça mokolo par rapport à bango
vraiment na souhaiter na kunda bana ngate on souhaiter so pe ozalaka ba musicien oyo so nzama obomanga lisusu pour moni ba orchestre ba changeaka mais ezala un jour ba musicien na ngate ba olela ngai elite ke ngana ba no kunda nga bana soki neni non mais vas-y quoi les solo ya ndengo mema bembe na mutuka on dirait zongi lisusu que Félix faisait quoi zongi suma mwango et ça c'est tamboli na ndenge ya mabe par rapport à ça mais par rapport à ba musicien na bino pe sango tambola ki na memaki bembe na mutuka oui no lobi ndenge na memaki donc vous allez te confirmer ah donc mema noté ouais au memate voilà bon la rectifier au memate mais kasi sikoyo mwana bato ndenge akei c'est vrai na pasi na motema tomonaki ozalaki wana tout le temps tu n'étais pas vraiment reposé ozalaki wana bapaya baye oza oyamba bango tu étais vraiment vraiment impère ndenge balobaka d'ailleurs Félix faisait quoi na orchestre na yo tu penses que il y a des jeunes qui pensent que qui c'est la solution pour un succès pour une réussite il y a épanouissement ndenge na culture pays vite tout le monde a ba Jostena tout le monde a ba Vikinas dak ba ça ba succès ndengwana tu penses que il y a des jeunes aussi au bazo kanisa ndengwana bon avant de répondre à la question là si c'est quoi le bali posoté surtout zo kanisa que est-ce que lui ya kaka na orchestre année où tous les quatre pères de valider rebelle oui tout le ba musicien na ba mbali ki bango non et ça liwa pona nini liwa ekozala pona ba artiste te bari misambo tika biso nini papa Wemba omona na boyi kotanga ba kombo wana to bebisa émission parce que ce sont des gens donc motoka papa Wemba je les porté beaucoup dans mon cœur donc omoni donc bon ba kufa nini non ça dit que likambo liwa ezali likambo na biso nyoso tu na senga ko mo pa nzambe mais est-ce que ko sala ozomona eloni d'abord na bana nzambe est-ce que tango adamu na eva bapeshaki ko kanisa punition musute oui compliqué biso fiboye mais na singa kaye soki mutu akufi pono tika ata matoyi na etika la vivante ayo neta ba masolo na ba mélodie wetika na mokili mais tukufa kapela donc ça dit que na nyonso ekufi na matoyi ekufi place on le moyo to kana nzambe ya ça dit que pona ngai so akokosala neti na kana nga soko na kufi matoyi na nga neti kana ngo vivant koyoka mamba na kana nga ba mélodie ndeti na bato ba oloba pona yo po yoka kana nyonso tuna kama musole kana mokili mais mabe zomona te me funa yo parce que oni yo aposo yo kande bato bakanselaka yo to oyo yo kama musole kana mokili le monde est beau vieux au moins kitoko mais ça na quelques éléments aux déranger bisofi premier ennemi na ngai wana liwa deuxième ennemi na ngai donc il faut la liwa na donc ça dit que mongo on a la vie dans mokili tozoa baloba ngo mingi tozoa trois grands savants baza na bango ba savant mais bango wana baleki mingi tobandaki na Galilée toyena Isaac Newton na Einstein mais batikali koarrange liwa te batikali kotrouver lango solution te wana na bato okufa na biso kaka po moto lokola Einstein a trouvé solution te ye moko pakufi kutu na liwa na ya lobi soko na kufi bozwa cerveau na ngai botala na soki wani nazali mayele boye bazwi cerveau na ye bafungoyi batali nde moko kaka na oyo bato nyonso tu donc c'est pour dire que même bango bazalaki intrigue na likambo ya liwa ndenge ayo naza intrigue nazalaka vraiment même bible ezobenga liwa notre dernier ennemi okoyina koleka liwa te soki oloba noyina moto koleka liwa donc oyo akabola bino parce que moi te Félix faisait quoi olobaka bien makasi c'est vrai nangi tosula no boye peut-être moto mosusu na ndako mpa kovanda bulelo kwa nga na tobongisi mituna proverbe po depuis yaki ozaka so bwaki eloko verbe ekoti bwaki eloko verbe ekoti est-ce que oko permettre mpe lelo kala mingi ta ata dans 5 minutes bato pena batinda bamessage miso babenga bapima ndeka na ngambo azokoma baproverbe oyo edérangea bango soki okoyede bango ointerprétele bango yango nayebi te tomeka mpe niveau ya mayele wana oza prêt baquestion na ngai na otikaka nango me baproverbe surtout mingi baproverbe edérange te ata ya kalakala wana basur boya bakokokoko wana ata o papa no moto esisa mais secret nano ezaka nanga nayeba nano premier proverbe na yo obimisa monoko no ezaka nini donc proverbe ezali ebele oya liboso mpena ofandaka boye ngungi akanisaki bazobetela ye maboko to akoki kokanisa bazobetela ye maboko nzoko bazoka baboma ye
abina ndako wana na succès moko so na kotika bato baboko moyen te ndokande bon eloko wana touché makasi ngabi ah ndenge na ko raisonner boye euti na kati no mo ndenge na ko raisonner boye donc c'est que ça va oni yango wana moni nazopesa mbote mingi papa Lutumba parce que biso tout tozolanda aza motu moko alinga so azoloba aloba likambo alobi na ye maloba phrase moko baevotika kaya bato ngai eloko naye kobakisa kaka olie tosa kuyaka toujours na makanisi oyo ya kala oyo bakoko na biso balobaki boye apo ezalaka mingi ndenge wana bakoko na biso balobaki boye mais nalingaki koma biso mpe lelo tolobi boye voilà ezala ndenge wana donc ezalaka likambo bakoko te bo biso bango mpe bakoko baki bagene te mais sikoyo biso ntango toza mpe lelo tozoloba nini mpona génération oyo ekoya il fallait koose kosala baverbe nameki kosala baverbe nasali namoni ke non ezozala bien lelo nasepelaka so nazolanda nzembo ya motu moko nayoki verbe ezali pensé oyo moto atangi na livre te ndenge avivaka kanisi yango ye moko vraiment na bible. C'est bien. Bravo. Parce que c'est bien. Chers téléspectateurs, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Numéro Moïsawana. Tina proverbe. Pour les lois, en tout cas, toi, na posa to kengana na zeba moi les kolo makasi to kenda pena yo mutoka na moto vraiment bulalo kwa lekiba tout na maele. Tina proverbe. Po awa to boy na biso makambo ya kanisa ni. Po eza pena bato bakani la kwa webi yango. Tabi awaze kwa bulani lekiba to na maele. Oui, bango. Non, on n'a jamais la scène à l'obabongo. Té, na lobité ko lobi bongo. Est-ce que yebi ki apena mutu muso ko fana pena ndako lobi ngwana? Bon, na yebi ke batu musu maile na bango kokate. Na yebi yango. Na yebi ke batu mususu bazaka na bango binemi ya sagesse. Eza na batu mususu balinga pe batanga te, ya na batu mususu batona bakozanga te. Bon. Nazaki nami nanga moko bolelo akufa Raoul Dongala. Azako répéter phrase o mingi. Mais la phrase n'a été. La phrase beaucoup ya kola mingi na poto. Azako le ba mingi, il faut de tout pour faire un monde. Moni. Donc alors il faut nous ça la pour mukili za mukili. Oui. C'est-à-dire na ba fourmi, na ba tamaboma, na ba to normal, na ba to bitumba, na ba to ya voilà, il faut de tout pour faire un monde. Au sein du monde na hôtel bi non, na monde na ngai bilo ko za la te, on est dans ce monde te. Pour nzamba sala il faut nous surtout ezala. Donc je suis d'accord, na bi ke bato mususu même ningi ba moninga na TV ba watala nga déjà na kanda. Mais to welela ni eloko ngana yi, welela bisilo ko mokote mais peut-être que illuminanga c'est ça la été. Oui. Moni. Mais avantage kaka po illuminanga nezoli sa bango te. Oui. Puis bana na bango ba olela te ba se planer ba mona ngai. Félix choisir que ça la konde l'air ba ebisaka yo, soki na yo kango te na zo ebisango. Il y a des pasteurs qui vont rappeler l'émission pour tirer moi les leçons. Oui, c'est normal. Les gens qui pasteur parce que les pasteurs bayebi qui n'attendent Bible bandeliti suka pona oluka Satan te me pona oluka Nzambe. Donc bayebi. Si ko tant on le kana TV boye, ba ko s'appelle même susu boye ndeti eloko azo kansango ndingi. Mais ba verbe plutôt ba verset mso ye bango te nyoso. Te dayebi nyoso tuté. Mais na sala ki ndingi wana. Parce que ceux qui papa n'a eu articulé vraiment testament, tel l'équipe Bible la monnaie ne autant en famille. Alors, azol ba bio premier testament, deuxième testament. Monique na sala est fort wana. To borda ki sujet mo mais aussi ça qui monté pour la ngai parce que les kambo ya dol c'est les kambo za monene. Oui, sensible. Mais tant on a pas eu les problèmes wana. Je pense que le dimanche là fait rigolo à le déjà à la télévision. Na moni a présenté ma condoléances. Oui. Donc aussi c'est Michel Boité ça qui est dans le babongo. Ok. On y fait rigoler. On a fallu nanda qu'on a moni fallu pour pas bengai passer par Edi Badiata. Ah Edi Badiata bengal non non président Zaro Lukayo pour na tina moni mon fallu à bengai tout seul lui mon frère Boni en tout cas mes condoléances tout ça bona les qui nanga wana ska bozali boyebi. Azana bolingo na bino. On est vraiment très touché à Romona, j'ai bien piano. Oui. Atini Lingaï, Mission à Fuji. Na chef d'orchestre, c'est mignon. Pour JB et moi, Lingaoya. Mais, la dernière minute, on s'est gagné. Merci beaucoup, Tovandi. Oui, la son, Atini Lingaï, Papi Kakol. Mais héritier Watanabe, Abeti sur place. Oui. Dans Matangawana.
Donc Jos Bien Ayaki nous avons qui s'aligne pas si mingi et plutôt c'est ce que mingi comme on a Fabrigas ayena man déplique ayeko vanda wana oui muyombo gauche ayeko vanda wana donc moni merci mingi na 5 millions de na otoko le tout à l'heure muyombo gauche merci nous ça qui déplacement et puis comme mingi na temps on a présenté bato moni muyombo gauche ah nous avons boité na TVA voilà des bato ka ça ndenge on a maquillage et maquillage on a pesi bango et puis presse et là on sali pour couvrir l'événement sur internet tous on a 20 vidéos et matanga wana même petit temps héritier so beta na ba 3h du matin so ba 2h wana ba to so filmer kaka ba tili ba to ande ko na biso yo ba na photo ou ba na souci ya mboka balinga ba qu'est-ce qui se passe dans notre pays que je salue et ça facilité oui ba kota toujours ba ba souci ya mboka kuna to tika mboka ndenge ni nga soki mutazo s'intéresser na Congo asala nga bien. OK ba question déjà c'est bandaki na déjà na masesemo ebelawa nde to choloba wa moi l'issemo écrit moi mbri toi on a besoin d'explication to koti na rubrique dans 2 minutes to banango loko chotanga ba artiste ba bengi pe ba soutenir yo eza des solo moko etamboli na Kinshasa awa que nayebi que yo en tant que sage et ça biso pe bientôt que ya nona yo héritier bakutani na Wirason na kati ya boîte ndenge bimi héritier amake Wirason par le fait gaye asombi ba champagne ebele amoni vie na ye apesi mbote te et puis ti Wiraki ba solité yo kolobani en tant que aujourd'hui parmi bateaux artistes OYP batou badingara mingi pe ba mona loka bana boanya mingi. Oui, merci mingi. D'abord comportement là ce que ça là il est qui on est comme singa mingi pour l'héritier. Parce que héritier il est très correct. Moni. Est-ce que tu as qui version héritier? Est-ce que tu as qui version avec la son? Et c'est là que faut s'intéresser à d'abord ya ngwa. Mutu ko tout na a na souhaité na wileri des personnes ba kufi mutu musuta comme na kuna bango et comme 18 personnes. Donc ça veut dire que nous to modifiera toujours ma solo mais nous quoi na solo na on hérité té. A solo na wera sonté. Vraiment pour permettre mana nazala un peu réservé. Moni parce que oya ko commenter likambo moko yamba ko yamba likambo moko boye alors que likambo les gars qui n'ont pas été. D'abord tout le babo ce que mutasombi masanga ebele par rapport à moninga encore manquer respect. Na moni na problème on a té. Ce que mutaposi mutumote té boso ba mona na gite boîte pesa mulili. Donc ça manu pas ça au boire ba. Ah, mais ça au boire ba on va DJ. Alors mais ce qui venait zali que acte moko ya manque ya respect zalaki na conseiller héritier à rectifier. Puis c'est moi je me reconnais pas. Correctifier comment ça? Mais à cause d'un coup de fil, il y a ok. Non, mais les cas qui bouillent, vraiment, excusez-moi. Il y a un côté qui va t'en est-ce que il y a un salango? Non. Oui. Oh. Mais il y a un salango déjà. Il y a tout na pardon. L'herbe artiste na omi soso balongwaki. Même appel na bango et comment bolole pas na yo. Que ba artiste ba ya tsepa na yo ba sengo ba pardon mais olimbisa bango te bozo linga kozonga c'est différent mais ko boya pardon mais ponyo yo ki atate mutango koyoka pamba te parce que place okendaki déjà que ne place mabe ozomona c'est tout comme pe ba ko boyela e bon tout ça donc tout conseiller ça ta 50 ans mais pardon vraiment conseil bien wana na l'église bosa mela asko ndengwana Satan vraiment Mikolo 50 ans mais pardon comment ça m'a olimisa été azal déjà qui condamné yo quand il bateau bazana makala bana munoko senga pardon te bana munoko senga pardon mais seulement jugement c'est ça la maki tant on a suivi décision même dernièrement on a fallu senga vivier normalement on a idéologie na yo oh si vous monta longue vie en tout cas donc c'est ka boyi ninga kaka oh normalement yé mutazolo bandingo normalement souté muko idée ya kozongela nga yesu ndeni mais yo mais mutama betro robino pa rutolo bangwa lobinga nanga exemple nanga kulutu na wazeko vraiment ce qui pena eloko wana batebele bakolanda ngo na misala avant mutalo ngo banokanisa des fois moni tal ningi comment ezaki na musique na biso oui liso lingo encourager lo kana na fondo pa Shabani et comment il fait que mutalo na orchestre oyo a une orchestre oyo afingi
Et puis donc azofinga l'idée repas ya wuti donc dirait moi na mo ya quartier na bango babeta na ebile tout ça dit que non ezaki pena excessif na moment na pe nazaki na wasika oya lelote donc non malgré la moké nanga mais en tout cas sur longue na orchestre au moyen aux onga soezate alors ce qui lelo aleki nanga ba fali ba déplique robinani Robino que j'ai sali Robino Mondibu donc vraiment sous ma idéologie, je pense que faire réfléchir Batou. Donc pour un oui, pour un non, nous allons aller. Si mon nom est évident, nous allons pardon. Et comment vous n'y attendez pas pardon? Oh là. Parce que nous avons des photos encouragées par Bagène. Toujours cet exemple ni. Tala le gouvernement a décollé sur Sami Badiban. Excellence que je salue. Total par exemple, mon tour Yves Kisombe. Nous sommes tout la politique, tout le monde a même dans le gouvernement. Thierry Monse. Alors, bon, nous avons vraiment affiné le gouvernement, affiné. Lobi na ngomba mogote en tout cas excellence excusez-moi bon na kanda mogo je pense que on a tout le monde mboka na biso n'importe comment il faut respecter le président de la République il faut respecter le premier ministre le ministre na biso pour na nini na côté ya politique tout le monde a ke ego le kabongote mais na côté na biso la musique tout le monde a ngoleti voilà alors tout à l'heure aux banini ba osengo ba pardon ba oyebi kamba sala. Donc nous avons déjà condamné. Nous avons pardon à Bangote, mais nous avons orchestre et comme un problème. Merci beaucoup, Félix. Faisais quoi pour un conseil au PC? Tobandi, c'est quoi on a un proverbe? Oui. Ndekwanise mbie. Ndekwanise bia lobi. Mutu azo sukola na mai ya bangando. C'est que azan a rendez-vous na bolingo. Non, non, pas qu'il faut. Ce que mon imut azo sukola na mai oyo ngando azali c'est que ça faut avoir un rendez-vous bolingo comment on soit risque n'engon c'est-à-dire que tellement on a posé que de la mutu na yo zolinga on a la propre et on nous aussi fait ngando soit que koto yo dini na moki bon obimi ngado ala kota komi kote ni no yo faut sukola kaka il y a une façon moko un peu humoristique hein ya koloba ce que mutu azana rendez-vous. Oui, tant que tu as dit que tu as coupé, tu as mettre Nova Bazalia, tu as dit que tu as Kala, tu as mettre Nova, tu as Hipokapuka, tu as Viemiko, tu as mis en tout cas. Voilà, j'ai sali en passant si même au Sindo de Batou. Là, tu as dit Masala. Jeff Nzadi Leteta, Emile Ngoy, Dred Carolage Awechi, Singo Mavembo. Batuanza masala bango kala na beriki gwenye mobali siko nilo muniti batuana et puis la bossa était fait dans Mosatula au monde apena ozokola no na quartier ozanoka na couper bon mais mukolo linga ka moi si bopa pour ça pantalon commis parce que yebi que moi si ba botela ngana mutala ta pantalon ozo pardon faut pas na visualiser limoko boye soko komi kolinga voilà yana lobi que soko moni mutazo sukola na mayo ngando azali to po ngando bena azali mais vous suivez à quel côté ni maëlle ka ndeko na biso musu Blanchard qui vous là alobi tozolia nyonso eza na 4 makolo elaksini oui na baki tozolia nyonso eza na makolo mine sauf bakiti na ba mesa tozolia nyonso quand même lokola même taba eza na 4 makolo mine ils allaient te confondre na mesa OK ça allait nous ba tosa la confusion te OK ata kumbola biso toza na kanda to toza na esengo me tozoyeba oyo tokoki kosala donc elingi koloba kaka toza na confusion te elingi kaka te so tomonika eloko eza na 4 makolo ata mesa tomi tolamba ngo te toyebi ke wana eza mesa. D'accord. Félix Wazekwa oponi okomi docteur Wazekwa soki obenyinga na kondima me soki olukinga okomona nga te. Éviter cela parmi les proverbes. Félix Oponi, je pense que c'est ça. Hein? Docteur Wazekwa, ceux qui au Beninga na kondima, mais ceux qui au Lukinga, au Komona ngate. Oui, na éviter. Na raison là. Tu n'as pas le sens de la phrase, mais na éviter ce qu'on poser la question ou bien poser la énigme. Na éviter. Ceux qui au Beninga na kondima, mais ceux qui au Lukinga
au monanga. Oh, et comme ça, le sol va au monangate. C'est quoi le au monangai? Et au monangate plutôt. Eh, ya solo. Et la kisinini, abakisi la kisinini. Ah, et la kisinini. Bon, ça quand tu téléphones. So bingi mutu mutakondi ma, mais l'ingolo va te que bon monani. OK. Ah, pour faire un rendez-vous. Les loso bengi excellence ba tu le kwebo. Ou bengi mon général Banzi le bunji. Ah ouais, mon téléphone, mais ils ont comme on a un amté. Ils ont comme on a un amté, donc ils ont encore mon continuation mboka lelo. Tout va continuer biso, ba ministre, ba tout va ça na ba moyen, bon na boss qui s'engana ba ministre té, mais ça na ba PDG, le ba vina biso ba somida. Tout la papa Mayalo, ça aidé biso mingi na matanga auto ça ki nango. Donc voilà, ba Jean Calvin Boiso, JCM. Ba on est surtout wana. Oubegi na téléphone mais ça va, mais kokutana c'est comme que faut avoir rendez-vous be bloka ndengwa. OK. Toujours continuer toujours dans la proverbe mais sous le temps na retanga ngo bien parce que na écriture pe logo eza nga témoin au boulot mais nazo appeler na ba téléspectateurs numéro bozo bengeleza o ya sewana na bige ba message eko taper belé donc le temps papi mandeke elle a bisongo Félix choisit quoi likambu ya livre bato baza ozela ngo mingi ya na ba proverbe na kati et puis na yebité chose za ndenge nini okomi explication nango pembeni to eza ndenge nini parce que les gens se demandent mais Félix choisit quoi ça la livre proverbe verbe et tout ça mais ça sera comment? Oui, livre on a comme on a les petits bonbons de la sagesse. Les la pluriel. Donc il s'allie moi ba bonbon mo eza na kati wana mais ils ont ramené biso la sagesse. Ça dit que la ligne livre wana ndé nazo salela ngo vraiment na afana ko milaxate. Mais là on sala ngo pona okili mobimba. Ça dit que so ba traduire même en anglais. On t'a mon apena que non, on tout moko boye penseur moko mutakomi. Ça n'a rien à voir na lingala, ça n'a rien à voir na makambo ya ba verbe. Ça en français toi lingala. Il y a d'abord en français. OK. Oui. Ta olingote ka livre na poto. Oui. Toto ni to bimisango po na mokili mobimba. Faut ça na langue moko même biso mo ato ba français. Oui. Donc voilà, donc là on sala ngo donc na niveau na koma na habitude, na niveau on a vivre na vie, na makambo belé on a kanisi, na bi na ko sala nini, livre nini ko sala. Mais la moni ndeti mikolo petit dans kérosène pour abimisi album na poto. Akomeli ngai phrase mo se pesi ngami ngabivie obi ki na utiliser des verbes na moko bo vraiment na ki na premier na mwasi na ngato zongani. Oh, vous comprenez? Voilà. Ah bon? Donc elonga la ligne yango wana. Na bimisa livre moko et puis ça ba idée sur makambo ya mokili. Oui. Ezaka onga na zokanisa. Nazokanisa tellement nazokanisa mingi na bina kotika ko pona ngamo te. Livre yango wana. Maisalité que na le verbe moko na pesa explication na ngote. Na nazo kota na makambo ebele parce que moni na nzembo mo expliquer ma mila eza. Exact. On ça la tout pour ba se retrouver dans un livre wana. D'abord ngana ça na ba page ebele. Ya ono moni tina lelo na solo la télévision. Et pendant yo Willy Kayembe, bon ça la bien des mots comme la biso na ba mail, bon comme la biso na ba WhatsApp, bon que ça biso ba idée. Obi que somo abinga ngai. Comme on a eu Medi Makengo na France. Abina ngabo vie au ligne album livre ngo za combien de pages ngana vi mais bata ba 300 ba 400 le TV. Il est que belé. Au décourager bateau. Tina pe Bible tangama batumi batanga Bible bande tisuka te likwa munene nango. Donc on talika mamo donc moi été ça le beaucoup fait ça la moi taille moko normal ba idée mususu bomba ngotana oyo ko bima na sima. D'accord. Idée wana yemu tapesa kinga. Ya on a réduire moi moke ba page ya livre mais c'est sur suite nango fait ça. Monsieur eza batu bazwa mwambongo bakoma ko pesa batoli pambala. Dans le but bateau bazwa mwambongo bakoma opesa bato batoli ya pambala. Mona honte même na ba famille muto azana mwambongo akoma conseiller bato pamba ikoma mingi ngwana toka mutu so ngindi atako mine mutambongo te akomini na niveau moko te ke ya mbongo mo ya makasi ndete papa na biso baledia to papa na biso baati lukwebo tonde ngo toloba ba général Banzi Lubunji non bon ka mukeka amena ebiso ba conseiller ba so etala ye mona ngana fina ngana souffrir ande na saboy. Ah bon? Po baba na kande ngona na moni fasi na tamboli na kolo na sali boye donc alinga expliquer que ngane na mais ça dit que il y a un paradoxe pour ngai. Oui.
mutu tanga zo souffrir pene ya solo alinga bat bayi bangote mais soko c'est leki na biso di solo ni comme les moite et comme nous on so itala eka boni ça va bona ah bino bo saka na via nga na papa si mamona na biso donc et comme en tout cas, merci beaucoup Félix Choisekwa. On est en train de nous suivre depuis Oslo. Maurice Cholo Ingila depuis Oslo, merci beaucoup de nous suivre. Merci à Fidèle Lufungulu depuis les États-Unis qui est en train de nous suivre maintenant. Nous allons te faire une petite surprise. Félix Choisekwa, hello, on est en gros sepelate comme on a net siko boy en image à télévision. Na comme on. Hello, on a gros sepelate comme on a. Nécrologie. Que mutakufi. Ma part, d'ailleurs, je profite en passant pour saluer Cédric Abazi dans Aristote Ntoa, na pesi bango mote. Donc là on a koloba na vie na ngai na zana binemika mi balé na répéter en même la livre na zolo ba yango. OK, zalaka mbongo na liwa. Mais c'est comme mbongo ne mutu esala ke ozala na nyonso osomba ndaku mituka osunga famille okolisa bana bien ndeni okoza ennemi na. C'est-à-dire que ezelo komoko soko ozangi yango ne comprendre que la master na ote on comprend mais soki ozana ngo okasa neti master na yo moni tala bato bazaka na mbongo o lelo bazana ngo te ndenge bakoma kanda so balobi tene masolo mbongo ayebso place ba lakso pena que azaki ennemi na ye. D'abord, pour comprendre que bon c'est ennemi, il faut que ne pas kangela na coffre. Ata mutu na cacho, ba kangela ke bongo te. Est-ce que master ba kangela ke nengo? Ce que na ba banque na biso minene awa, o mona mbongo donc na coffre, o sati bena ke ce que zaki mutu akufa a étouffé. On se comprend na coffre. Bon, est-ce ba kangela master bongo? Voilà. Donc bon c'est ennemi na biso. Félix Choisekwa, ce sont des images surprises que nous avons triées à gauche et à droite tout à l'heure. Nous en aurons retrouvé tout à l'heure pour en parler. Merci donc à Papi Mandeke, merci donc à Yves Kabamba, le grand délégué qui est en train de nous suivre. Merci beaucoup à la brésilienne en direct de Lemba, donc plutôt de Montelfikine. Merci encore une fois de plus à Ravi Kabassile et merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent. Tolobaki, bah message pesé belé, bah appel pesé belé. Donc tout côté na message c'est quoi biso moto tout na Félix Choisekwa ba proverbe kande bolobi wana. Nous avons déjà plus de 300 messages on a habité sur sokandeni. Tokeka mombango. Félix Choisekwa et ça yon on ndeni image wana. Ndomoni pena ke monde entier mindele batumwindu ba pays surtout célèbre victoire na bango par film. Oui, ezelo komoko ngande muna kolobela ngote bino ba journaliste na ba historien bokolobela likambo esala mi pona film. Ouais. Eza danse moko binami extraordinairement tant ba match zobeta au même moment dans 5 continents. On est pour tous partout, tous en Asie, tous dans ba match en Amérique, partout. Au moins, on va congolais parce que dans danse karamoko pour célébrer victoire na bango. Les événements on a ça la musique. Mais bon, on a ces pélimines sont na moni ndenge wana pour lelo. Même ba match ko beta na poto mindele ba bina film ba mo za sauter que fond noir mo za la yede bango. Félix Choisekwa toke moi rapidement. Moto moko alobi papa alobaka okoyi sabik mais maël était, ça signifie quoi? Oui, papa alobaki na ngao balobungi sabiki na yo mingi mais maël na ote. OK. Ça dit que ça compréhensif. Donc ça bungi sabiki na ye. Ça support ka za ko aider pour répondre à la mususu mais abungi si oza na mutu na ete. Oui. OK. Oui, comme il demande là. Il y a mutu assez classe à luka. Osunga na musala. Et comme il a repé et comme Araming, vraiment, mais ce que nous répondre rapidement, vraiment, ils ont facilité. Dans tout ça, l'entreprise, tout ça, à niveau, il y a beaucoup de bambons, OK. Vous avez bambons, le collab à tombe du Kembe. En tout cas, on a besoin en tout cas, on a besoin de tous les musiciens. À moins que nous avons un hôpital, nous avons un métier, nous avons le bâti. Donc, vous avez une entreprise à miner, nous avons une entreprise, vous avez embauché, vous avez travaux miner, Jean Calvin Bouesso, avec JCM, nous avons belé. Non, en tout cas, nous avons un niveau. Mais ce qui est vraiment un moyen pour permettre, tant que vous avez élaboré, vous savez ces tests, vous êtes capable de jouer.
Voilà, Félix choisit quoi? Ce que Zolé sa nyama mingi, à côté ko komisa yo mokolo na ye kasi motote. Ah, mingi nyama komisa ka. Muto Zolé sa ya komisa ke soit sous mokolo na été, mais en tout cas pire na ye quoi. Oui. Ah, mais muto ata laisser ndengini. Coup toujours Zolé ça a été à faire comprendre que na ko mokolo na été. Moni mbala moko kande bimi mbala moko. Moni na sa ona liki na David Kangombo. Oui. Omona neti sikoyo na ndaku azwi mutuka na monene atie wana tosali cortège nanga place nazalaki toye ti bokomi Cédric Abazi na mulongo boye bona boye mais jour oyo ozalaki ose comporter ndenge ya lingi te voilà mais nyama azalama docile voilà oyo alesaka ye ndakoma mokolo na ye bon heureusement so mpe eza kaka ke na vie moso alesi yo soit akomi mobali na yo soit akomi mokolo na yo donc toza en esclavage. Félix choisit quoi? Motema ebotaka bolingo mais ezwaka zemi te. Oui. Ah, mais vous posez ma question vraiment beaucoup touché ngai. Donc motema dans une image mon pona koloba boye. Oui. Omoni moi si soki ya linga bota zemi to mona avena ke moi ko sabato ezate. Oui. To mona na libumo vimbi ti un jour libumo eza susute. Motema pe ezwaka zemi ya bolingo mais sauf que yango vimba raté. Elo nga na baka yango wana. Donc mona moto koza la tondi na bolingo mais evimi na ngaka ndeti zemi te. Pe bozoyeba na bino te. Pe bozo kasale muso za na ya mourete. Toi, ça n'est pas amoureuse. Donc, on est sûr qu'il fallait vivre dans le monde. Il faut commencer à 2 mètres et à 2 minutes. En tout cas, Moussou Swalobi, au côté Nazamba, au Katin Zete Nyoso, pour ça la cure-dent. Ça dit que Moutou, au côté Nazamba, Katin Zete Moko, il y a Mouneni, au Bako Salaba, Metu, Bakiti, Banini, mais il y a celui qui a cure-dent, il n'y a pas Babiminaï. Quel gâchis. Donc, il y a un baboué. On est Moussou, Mobali to Mwasi. On dit que nous avons lelo, Olingi Mwasi, Oebi que nous, aux yeux de l'anzete. Moutou, en tout cas, tout ça, la vie, Moumanaï. Mais Moutou, ça y a bimi naï kaka. Quand on brûle l'esprit naïo, c'est ma tique émotion. Il y a un bide, mais ça, il y a kirda. Vraiment. Pour moi, on a cosa dans cette wana, na sala ma bébé, tout banini banini. Ça, langage mo imagé pour nous relaxer na batuke, photo ke bakala. Oh, tozo sakato, zo la j'ai ko sala na ba sentiment batute. Oui. On a mutu azale mususu na mwasi na eto na mobali ba ba bien. Yo on sali tous au mobile yango. Les musuka ko bimise mbongo sima na ngobaksi. Alors que moi si on a message ko vana na mbongo na mpia tango pas na bisengo vraiment. Félix choisit quoi? Le quoi ba message eza koko ya le quoi mbule zo continuer, c'est comme on a dit tout à l'heure, na se wana numéro eza écrivez comme ça Félix choisit quoi vous répond directement. Oyo en tout cas ça va faciliter quoi mais on le fait quand même. Akanisaki tango azo foutre la pembeni ya régie des eaux a refuta maïté. Donc de la part de Baudric Ngwala. Oui, mingi to kansa ngwana. Soki neti ba pembeni na yo batongi bureau régie des autres à SNL. O kasaneti ba no comprendre yo na facture, nzoka yo muta so ba mopesa. Ah ouais. Félix choisit quoi? Moussa lobi pona nini balobara bolingo ezalaka aveugle. Poni baloba bolingo ezalaka aveugle parce que oyo mutu akosala pona yo na bolingo to se rendre na compte parfois aussi bokabwani. Mais na moment wana ozomona ngote. Oui. Na moment wana ozomona te ke mutu akonyo kwama. Mutu akopesa ole mususu mbongo yo masi omoni mbongo mais tantôt pe yasuka yaki na poche ni ngwana. Na yaki na master mongo na kotanga komonete kwa fashe mabe. OK. Viens na ngai. Oui bien ça ni. Bazana moi na arena mwasi, ba c'est la bis. Enfin ba c'est la foule, c'est l'on a qui ba foule. OK. A fouté ni mwasi na liboso, ni moi matine na sima. Bon. Car bosso chauffeur la ligne. En tout cas, mais ça là est fort bon matabino parce que na liboso que ça va déplacer. Voilà. Mais yan limi, sur la tenga comme on a été kaboni ba. En tout cas, Félix choisit quoi? Sende ata eza or. Ce qui est côté na lokolo. Jamais ekoki kotika yango. Oui, sende ata eza en or, eza en diamant. Oui. Mais le fait que ça sende au tika na lokolo te. Il connaît ko fi bato ba bato na sende mo ya diamant. Ah c'est un diamant na ibso lokolo ngana ba sende na ngeza ndemo na binote. Voilà. Il faut le voler. Parce que là on va pas. Voilà. Félix ça c'est quoi? Muso ya lobi ba futelinga minerval. Kasi balingi na zoate. Oui, ça arrive souvent. Batou, ça le quoi
ba aider yo tout en comme le docteur Jeff Nja il était à c'est sûr ils ont foutu ba minerval mais le ninga comme moto au moins les mêmes bateaux na foutu que minerval ba komi ba jaloux na yo donc bazali na posa vraiment aux joies tant aux aïe dans l'école primaire pour ce que na ninga na bi que na zo le kabo ba konzipe ba koza ba zolanda ngai oui ba longola motivation mo dans l'école examen ko pesa maraté que parents yo ko habilité à moi na té biso ça ki bongo té école mo bimi libanda bakobenga libanda bakado pesa liwana et ko motiver bana ozomona moi na tango mona les premiers de la classe Willy Kaimbe yé penda je place à mabe lobby ya sala effort pour na ko sala na question ko zali nini na sina sotango moto afuteli au minerval alingi ozwa te voilà yana na pesa ki moi parenthèse wana to bebisa proclamation faut ça la pena école mabotandami 4e A boyi les premiers de la classe Chabani record les 2e de la classe ozomona Cédric Abazi le 3e de la classe wabisi bino bina ke maître Jamos full option. Et voilà. Donc, ce qu'on a oublié, c'est que la monnaie est titée au côté mabé. Souci n'a eu comme nini. Beaucoup de barobenga. N'a la côté où on a babé tellement de en même temps, les forces sont les autres comme Sopé Maïle. Donc, Binopé na mambo musique peut les premiers de la classe peut bazaboyer barango pe. Oui. Que les premiers de la classe peut. Bah tu es bah qu'il y a un moment où yo danse où par exemple les obins sabatu où ils ont la première ils ont été film. Tu es par exemple que mon toyo n'est fait relais qui n'a pas auto soit pris à meilleur artiste africain. Oui oui. C'est le premier la mission Nicolo Yémala. Eric Lucassi est en train de nous suivre maintenant. Baza Matete. Eric Lucassi, merci beaucoup. Patrick Boyo. Vraiment Eric Lucassi, merci. Baïgina Fader, Namatanga, Nabami Ebele, pour soutenir tant on a joué qui problème. Vraiment, Patrick Missassi aussi était là. Parce que l'équipe n'a pas attendu à combattre. Oui, vraiment, Vianney Bokolomba, des amis quoi, qui sont venus m'assister. D'accord. Félix Oazé quoi? Ce qui m'a eu à suivre, commissaire Mboya Zamba. Commissaire Mboya Zamba. Pembeni na lisusuté. Pembeni na yo lisusuté. Mais chaque ngoy. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ce qui Mboya na yo. Oyo zani na ndako tozo pena na sens ya mbwa pour mbwa na yo ko soyote mais soki mbwa na yo asuyo na lobby malamu kombisa mbwa ya zamba c'est-à-dire que so nous a monté à mabe au bo maye mais osalo souci parce que mbwa na yo bozaki na ye asuyo yo bomiye te na motema malamu ka pour la sakoza monté à malamu tia eta na zamba. OK. Azala aneta kuna mais azala sous pembeni na yo te et ça fait ndenge mo na amitié. Vous en avez mis mon vous en avez bien à sali kamoro ya mabe kobo maete ndenge komi le loba mbasu komi le lotela mutu poison te boka bona bino kaka voilà distance kaka so poza mutu ya malamu ndeti nga par exemple admettons on a la possibilité na moni masa moto yo kana bien te na go proposer la tine na Brésil mutu mo atunya wa quel est l'arbre le plus long du monde? L'arbre le plus long du monde. Baxina s'il vous plaît. Tout le monde a une botanique vraiment. En tout cas. Ceux qui ont une botanique. En tout cas, on a évité de proposer peut-être Sequoia. On a évité de proposer. Comme c'est belé, pour moi, il n'y a pas de botanique qui peut aller. Mais si on a un langage imagé, on a pu répondre aux andings. Ok. Oui. Voilà. Donc, réponse aux andings. Pour nous, on a un arbre généalogique. Oui. L'arbre généalogique déjà peut-être il y a Jésus-Christ. Dans la peine Israël Mobimba. O aboti intel bakuma yango ti na ngi Jésus-Christ abotamaki. On a un arbre généalogique on l'a eu on a vu. O peto yebi. Na yebi ça c'est une question. D'accord. Et dit Mankai alobi quelle est la meilleure façon de vivre na batu oyo balingaka yo te et puis yo leki bango par exemple na ba moyen. Je pense que Moutou, ou alingaka yo te ça lokola mbeli. Donc akoko zokisa yo, moko longola mbeli na cuisine te. Pour ba maman mingi bazoka na mbeli a biso te oyena kikuku na nga yeba ke mbeli za asute. Ezokisa nga trop te ozala kaka mais faut ça na ngoma mayele mingi. Oyebi esalisaka yo mais elle moi ezokisa na ngoma kaka. Donc soki ozana Moutou alingaka yo te donc faut azala mama mingi ozala na mingi kokeba.
bakata na mbeli ndenge monté dans les bâtisses à l'autre. Oui. Oui, qui mbeli ça de comme akila. Oui. Donc voilà, donc j'ai peut-être soin de se faire comprendre, mais faut ça pour que vous boire la mbeli, t'es ça là qui coupe monter dans la mbeli. Voilà. Car même mbeli on a beaucoup bon peine à montrer. Et puis quand pas jouer tuer. Il me pose qui n'ango mais ça non pas maïl. Bon, Félix choisit quoi? On soit lobby awa aux ba convocation kendaka peut répondre na moko tango okoya kobosa na moko sinon te ba okanga il va qui boy ceux qui aux ba convocation. Il faut répondre à ça. Ok. Il convocation liboso faut qu'il pour biso a ezala kaso comme une troisième convocation mandat d'amener. Bon. Vous avez vu, on a ce que ça bouge à la moto. Il y a quelqu'un conseil pour nous le baquer. Si vous avez éviter le problème dans l'État, si vous avez convocation liboso c'est fait le sabon. Oui. Les salariés au moins il y a comme une gravité. Oui. Et bon, les comme na mandefu na yo. Est-ce que ça na secret moi na mandefu na yo? Non, secret na nini? Que au bomba tam sous force na yo ne ba Samson. Non. Mon question on a battu na mingi parce que mon collègue Nabiso musicien a signé un mandefu. Non, moi je pense que dans le moment on avait de bonnes relations. Donc les aga que neti lelo et comment mabe au monde bana mibale basimba na lipeka bo benga bangoni ba PD. Alors qu'il faut qu'on la rende moi. Ok. Les alliés qui viennent on a master boy, faut simba na tout ça bon na boy. Bon on est là les alliés qui bon avant les commissions ko simba ni kaka pour problème. Voilà. Bana basi ko tout comme kati. Donc non, les a moi changement de mentalité. Non, les a non ka que moninga na simba nga pas mon avis que bon voilà façon moi on manifester peut-être oui, amitié au moins ndenge wana. Voilà, comme Moutako Senga, Agozo, Linette, Nayo, à la Tiango, nous avons dit que Wilika me force les en balinette. Bon. Moussa Obi na bongi na vie. Na senga merci na nzambe to na mutu apimela kinga. Oui, c'est-à-dire que dans le cas baboye, au moins na vie, ils ont un moment moko batu. Moussou sur la famille à cause de la moyen. So beaucoup ko senga ye à chaque fois boyaka. Azo pimela bino. Mais na ko pimela na yewana. Salaka France on a le bac on a zomba Kamul inter. Ok. On dit Kamul là ça peut moto les lois ali parmi ba riche mboka. Oui. On a pas qui boye. Au moins les mususu mutu on a vite on zo luka vie zo ke senga ba mbongo na yo pona makamuno azo pimela yo. Oui. Mais ce ko na ko pima na yo wana yo mo sali ko makasi pe ozo pe na vie. Ce ko senga merci na oyo mutu apimela ka yo. To senga merci pa nzambe. Voilà. La question na mieux ala ki bon. Nga mo pe na ko répondre na ngote parce que ça moi question très difficile. Oui. Mon surtout tu n'as pas tout ce qu'on souhaité. On va gagner ballon vous n'êtes sur les opinions la moto on sala makasi na ye azona ndenge na yimo te ils ont conseillé ba tourner moi. Félix c'est quoi tout ce qui savana na débat ezaki entre yo na pasteur Godé. Oui. Pour na yo nem ta pola nem ta gagner ki. Ah non on poser question dans sens là. Pour ba tout na ngango mingi. Oya gagner ki ezali maloba ya nzambe. Oya gagner ki ezali parce que to komisa ko nzambe jour wana. Moni tout comme ça comme ensemble d'abord pasteur Godé pas aller la PC mbote parce que il fallait azana courage wana on appelle azana courage wana ya kozwa risque wana ya ko discuter makambo ya nzambe na télévision lelo ba discussion ba nzambe za na TV ezalaka bazola que ça merci moko boyeto pasteur mo zote à quelque part na ngo zo poser question natala ba musu na TV na natala pasteur ba ko sana ba ngombato vous comprenez tope ba zolo ba makambo malamu Bon. mais ngai na lobaka boye enseignement ya solo faisala contradictoire moni olobi na mutu boye abino zela ngapi na verset na moni balobi boye ayebi kuna ah boye na boye je pense que c'est ça l'enseignement na liko ça la prosélytisme était mais na mona ngo par exemple pas témoin de Jéhovah na mona ngo pas ya bata de oui na mona ngo besoin mo église mo ba otala na bata na ndako pe na ba te so ba mormon pe ba sala Oh. oui ba otala na bata na ndako poser question na yo moi je pense que dans le but qu'il y a une vraie religion, mais dans le but qu'il y a une vraie ça bien. Tant qu'on est dans l'église catholique, au moins on a dit 16 ans maintenant on pose la question. Le Siméon, au moins on a commis 21 ans, le bino a qu'une messe. N'a eu qu'une messe. On va faire tout
Fiston Saïsaï, merci beaucoup Ndozo Nandabiso, merci beaucoup pour tout, merci beaucoup à Simon Moussindondo. Saïsaï, pas Azali, la PC Mbotemi, à garçon moi comme ça, pétri de talent. Voilà. Mais tant on attend comme on a fait, on attend un peu SOB. Ah ok. Parce que donc il y a une polémique, et ça a été côté. Neti yo pende ozavana so batangi faut batanga kofi so batangi jibe faut batanga wera so batangi fere faut batanga fali ezali justement pour nous équilibrer moto akanisa te ke nazali moto ya boye moni doza moto ya moto te non ne tozali awa boye nga nazali moto ya moto asali mosala malamu neti mikolo ofere abimi meilleur artiste africain nazo lingai mo ete en tout cas ben kopekisanga fali te bon ozo comprendre parce que tant fallait que nous beta kono les États-Unis kuna a police HR na l'église sous moyen donc là ça veut dire que moto azo faire progresser mboka il faut ça la moto toujours linga kasi na ba jeune pe mikolo yo mokonza générique générique mikolo yo o centime na ke film beti na mo générique pe mso beti mundi oh comprendre ah mystique en tout cas Robino ah mystique comprendre pas mal ça ne nous soit excusé ngai bon mais hier sur tali au moins net ah mutanga mystique vous avez mais ayebi ke koko na bango na générique azali mais abeti bien bon otala baleki nanga mosusu lokola nani mbwa kanda kabose esaka na pete na générique ozomona voilà sans compter bafali na bafere babeta yango déjà bien mais na moment où toujours baboye lobi no mondibo donc sikoyo nga naza à l'aise koloba ndenge wana parce que bayebi ke avie na bango nyonso donc Michael Jackson yali teke na lobi bongo po naza na problème na intel non nana kondima tala ya saïsaï lelo te comment okosala bapublicité ebele nayebi te so oza na mal nango bien ndenge nini soza na baide et puis okomonaka eza na sens bapublicité eza na sens ezoyeba likambo moko boye tosabona boye ere moko olingi osala toboye okakamba moko tikundindi bu wana siko nani Félix Wazekwa, merci beaucoup d'être passé tosoki wana merci beaucoup na CP makasi nena mbio na CP la rapport tozora mambo ebele mais lisumu pena ezala nini pana lisumu pena que soit suka lisumu question difficile lisumu ezali ponanga to ponanga ite pona nzambe parce que nga na kopesa définition lisumu te lisumu ezali tango yo moko oyebi oya malamu kokosala mais osali yango te yango na lisumu yo moko nozomona mina nde namoni Wazekwa boye fana tirer essence na voiture mais wareke matolo te napesa exemple mais a débrouiller kaka wana nde lisumu voilà faire sikoyo abimi sikoyo meilleur artiste africain bon nomona moni penaki non il faut na kumisa ye mais afanda kuna lisumu yango wana bon donc ça dit que lisumu ezali kaka oyo yo moko de donc yali teke moto alobi na yo bon yo moko amoni penaki soko na sali boye ezala bien mais oboyi na osala ngo bon yango nani lisumu yango moni topeshaka tout le temps parce que toyeba toujours kodéfinir oyo ezali bien mais tolinga na biso osalela yango te wana mina moto azotala aye kotala azomaminaki moto so napesi mai to napesi masanga to napesi eloko apio ekosala ye bien moyebi akemba kaka mais bino na musique ya ndenge wana te côté esprit faut que non la musique ezala bongo nini la musique ezalaka jamais bongo eloko oyo nakoki koloba peut-être oyo ede ngai nasisa nango likambo oyo ya misie na biso Dolce voilà ntango Dolce akufi baparent na ye batindeli nga maloba balobi papa kundaka mwana po biso mpena toza na eloko te moni mais nasalaki en sorte que famille na ye mpe participer yali te so balobi na yo ndenge wana okoki kosomba okozwa mobulu yo moko okosala makambo nyonso yo moko natuni bango par exemple tokolela mwana wapi babi eozala bien espace béni ex bikapi tolela ye wana mais bayebi na bango prix nango te eza mwa trop cher nabi osava ya pas de problème tolela ye wana ntango bakende basengor kaletondo na ipokapoka main libre abi bon bosopoki nazwa libulu mais oza na mbongo ya libulu mais famille na ye nde mponango baponi eloko kaka oyo biso toponaki peut-être famille na ye azalaki te ezalaki kaka cercueil po tomonaki ke baponi place bakolela ye baponi libulu tobengaka bango susu baya kopona cercueil komi neti mwa trop famille na ye participe en tout cas nazoloba bango na ndenge ya mabe te epesaki biso $100 kaka poni famille na ye donc balobi mpenake non te fo naloba yango parce que omoni na famille
tant moto akufi bato musu balinga pe ba profiter na matanga moto. OK. Donc ngai waze quoi ba pesaki mabongo na maboko ya main libre. Epoka puka ça main libre kaka po mes ententes kota yango na che main libre so ko cha mes ententes et c'est quand mes ententes ça dit que soza na moto na famille wana azoki quelque chose autre qui koleka $100 vraiment basolo na moto wana parce que biso qu'il tira payer vite ozoki et puis na sala ki ndenge nini na bi po mbongo eza komeza 100 vraiment donc c'est que bana moi été zo 100 wana tant que no kunda moi to loki na esprit de vie donc tokundi mise na biso moko donc mutu moko te alobaki non mon ndenge ezali boye na boye non moni vraiment nasalaki yango na motema moko parce que na reproche moko nazopesa $10 lelo mais nazo s'adresser na yete nazo s'adresser ce qu'on a mission au batikali comment voulez-vous ministère ya valeur lokola $10 akufi nayebi siyo welika yembe po bato ba comprendre comment musicien on est longi moto akufi mais nayebi so problème faut botinda ba photo luka na clip ya yemba et er mo mono sali so na vocal na ye po moto comprendre moto akufi po nini balingi TVT voilà ozomona maladie o eza presque na orchestre noso ezaka te po préparer baliwa na bino mais bo préparer ba carrière na bino. Comment voulez-vous na bino $10 wana azali parmi alingaki ko zala soka tikalaki en vie parmi artistes oyo lobby totanga comme na IP ndeti ba mundibu ni totanga lelo comme ba fali na ba fere mais na ibisio donc soka les gars na TV ezala ngana zo sa l'émission na lebi na bango faut bosala wana poto yima ensemble voilà mais que yemoko azo initiative boye mais maladie wana ya tiki ezaka na kata orchestre moni ba mission na ngai balina te support na TVT ou le kana TV pour répondre na ba verbe te moni ba TV ba mission comme belé ya internet boye ba nisabilongi na bino ezo bi maloko la biso to pesa consigne na ba mission que non yo ko le karaté moni pona na ba mission muso balinga na ito quoi ozomona ozomona ba ka saniti so balinga na TV. D'accord. Merci beaucoup Félix Oazekwa. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Kaletondo, merci beaucoup à toi. Donc merci pour tout. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Cette émission a été réalisée par Papi Mandeke, Maurice Gigandou. Merci encore une fois Frédéric Kipimo. Merci à Lino, notre caméraman. Et je remercie toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et surtout à Ricky Kabambi, donc Page Claire. Oui, d'ailleurs, la PCP Ricky Mbote Bazali. Vraiment, encore une fois, Dr Jeff Ncha dit les têtes. Mais mon niveau, quand on a su qu'il faut qu'on ait un maître cool à l'Iboula métro. Ok. Maître cool. L'Iboula métro. Ça dit qu'il faut que va opérer. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis, chers téléspectateurs. Je remercie le Cordon Bemoukano. Merci beaucoup au salon de coiffure La Classe, Rond-Point Willery. Merci au PDG Gabi Chabani Record. Encore une fois des points. Au moment où on a Albert Mboyo. Ok. Albert Mboyo parce que en tout cas, merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis, chers téléspectateurs. Je dis encore une fois merci à vous tous.